Je crois que vos cahiers ils sont bien arrangés. Hein? Toi, comme je dis, que tu avais arrangé ton sac. Oui. Maman,
venir c'est l'agneau, tout quoi, on va tout la pousser au lot. Bongisi la bana ndima ya bana iko kita iko kwea mingi basi balemba bavangi mpona nini pasi eleki mikakatano kufa papa bosala na banani soki bato nyonso bakozala te soki bato nyonso pasi papa obatela kobima na biso tosengi libamboli papa libamboli ya nzoto mpe ya molimo opambola biso bana na bino ezala bamama ezala batata tosengi papa libamboli bajeune papa basala oyo babotaka te papa yana babali maboko eza te me babali ndenge papa bino bazali kosenga bakokana nzambe maboko ezali te baoyo bazali basisi baklase bana batanga batangi klase misala ezali te papa baza na mosala papa bapromotion eza te bongo papa ekosala ndenge mingi papa soki bobongisi te bato basekaka biso balobi yoka bino boza na nzambe bino boza na nzambe bongo nzambe ako bino pasi boye bato bakoma koseka biso papa yango wana papa biso toye maleli kotalisa maleli na biso epai na bino obongisela biso ndenge ezali bolingo mpe mawa na bino okombo ya papa mwana mpe molimo santo amen. Imbengisme oye! Imbengisme oye! Imbengisme oye! Ese kanate. Ekure na mami tale kata baso ko report na tata bo. Bememe oye! Bememe oye! Bememe oye! Petit. Et on va vous casser la coupe de limiter le monde. Maman, on a su un petit cancer. Naye maman le cancer, ma secrétaire cancer. Nani, dati nanda zara. Tina. Matara dalo kwa yaya kwa. Dati. Na kombo ya tata ya mwana pesa kwa santo. Aussi. Ya mtoto wa soki kwa moko to ni. Sisi d'abord na biso soto kwa. Tozali liboso ya nzambe. Mama dirigeante oya yebi nzembo wana trenie. Pesa biso nzembo. Nzambi wa usetu sambanga. Finama. Mama dirigeante
gens oyo nzembo oyo très bien pesa biso nzembo nzambi wause tosambala Maman, demain elle achète du lait.
PV un logo. L'émotion, on porte. Fais-en ta suie, relève. Maman dirigeante, couple moko tiki. Oyo tubandeke kosa. Oyo na suka, luzono na mvangi tutananga. Bambangi tusi bana Musa salweki luzono na mvangi tutananga tusu nisa Allez, tape des multiplications quand on va tape des multiplications par 4. Allez, on y va. Et mes cas fois 1, 4. Et mes cas fois 2, 8. Et mes 3 fois 4, 12. Et mes cas 3, 4, 16. Et mes cas 5, 20. Et mes cas 6, 24. Et mes cas fois 8, 28. Et mes cas fois 8, 36. Et mes cas fois 9, 36. Donc 4 fois 8, ça fait 32. ezalaki na liloba ezalaki ya nzambe liloba nzambe liloba elataka nzoto eye komibimisa na nzoto ya nkolo Yesu ataka mokili bakondima yango te ata biso moko mpe ndenge tovandi awa baoyo tozalaka na duti ya Toma tozali na biso mingi me toyebi ke yo papa mfuma mbanza yo nde nkolo na biso Yesu Kristo oyo azalaka na bayuda yo mpe kaka lisusu moto oye pamba te olakaka yango ete mosungi akoya
ngai mpe nakotika bino te nakozala na bino tina suka ya tanga lelo tozali komona yango topesi merci papa maleli ya bamama na yo olandi yango biso bana na biso batata tokoloba nini soki totali très bien na bandako entre batata na bamama na bahôpital bayebi mingi bamama ke biso batata pamba te oyo bakendaka mingi na hôpital ezali mingi bamama toyebaka te phénomène wana ezali ndengeni soki otali baoyo bazali na bambeli ya opération na banzoto bamama baleki bamosusu 3 meli 4 meli 5 mele ata oyokela biso mawa tozali kaka bana na bino soki mabonga olimbisa biso pamba te yokolo yesu olobaki yango oyaki na yo na bato oyo ya malamu oyaki nekoluka biso bakolo tobonga émission primordiale na yo na boyei na yo ya liboso ezalaki koya koluka ngai moto na bonga malgré nyonso olobi ete meme moko akoti te kasi ntango mosungi akoya akoluka yango mpe akosangisa nyonso azongisa esika moko topesi merci pamba te 4e génération oyo mosungi aye ezali génération ya récupération ya nani ya ngai moto na bonga okanda ndoni kasi moto makasi kaka biso mpe okanda ndoni kobundisa yo kotuka yo kaka biso okanda ndonge na boyei na yo ya liboso balobi profete tongunza azalaka na ye na valeur te na mboka na ye lelo yango ezali komonana na république démocratique du Congo na Afrique esurtout na place bito bato mwindu tovandi mpona nini oyo biso tokanisaka te yango ezali kosala mpo tozala nzokande yo obengi yango bamove héritage ezala batata ezala bamama bajeune to baoyo tokoli ezala bende biso banganga nzambe tokangami na babiloko wana yango nde ezali kosala réunion entre biso na ye nzambe na biso tolobi libaka ezali koyembela nzembo biso moko bato tozali koyemba ya tala ndenge bavandi na bango na mikumba kasi tozali kozela elaka limbisa biso nzambe na biso na mbula oyo ya démarrage ya koyo tata molimo santo okende na Kinshasa na dernier voyage oyo osali oyo okendelaki koluka biloko ya mosala likambo moko otikalaki koyebisa biso awa na Yelusalemi c'est soit mokise solo papa toyebi te wuta batata papa te solo
Torokele, papa de Lungana, papa de Genda Kuntima. Tobandaki koyoka yango. Ete mingi kati na biso kodefa biso. Eya satana asana motute. Asana aza eloko te. Yo tata nzambe koyoke kodefa biso. Oyo satana adefisaki yo. Asulaki yango wa. Indisa baba. Bamba te. Mingi ba oyo tokangami lelo na satana. Donc il y a par manque, il y a conscience, par ignorance, c'est tout par passi, il y a un peu de mingi, batu mingi, na lubuako, tangu wako l'occasion soit ayoka meli, mongongo oyo ya mibale, ibisa biso. Mokande ya tata nzambe totali, motango ya suka, pasi ebuya, bato bakozala kaka bolingo ya mbongo, bolingo ya bangomoko, bolingo ya bandeko, tokozala koke, sino ekomona na lisusu te. Bana bakotomboke na baboki na bango. Yango lelo tozali komona. Mwana ya mwasi, na mama na ye, mwana ya mobali, na mama na ye, bakokosamba na tribunal. Makambo oyo bandaki komona na te. Yango tokoli. Lelo tozali komona yango. Qu'est-ce que tu fais? Konfinga mana kotiolama. Yayo tata molimo santo. Yayo nzambe. Non. Tango totali yango. Na mokanda ya tata nzambe. Yo nkolo Yesu Kristo. Tango otindaka mayekoli na yo. Yobi na mibale. Otoyaka bango. Ndenge esengeli bakende kosalela. Pamba te kuna bazali kokende bitumba ekozala. Bitumba wana yango yo mpe tata molimo santo ozali kobunda. Oyo Yesu Kristo epi komole eya na mokili kasi bato balingi kaka molili. Pourtant, nzela ya malamu yango tazokolakisa biso. Mais tozali komona yango kaka pamba. Libisa bana na yo, libisa mokili na yo. Mission oyo oyelaki tata molimo santo ya korekipere biso. Yango wana nde bazokoluka. Tango bazali kofinga yo. Tango bazali kotuka yo, tango bazali konukola bana na yo. Sebo bamama bayebi oyo basengi lelo na yo tata molimo santo. Basali na yo, bana na yo bazali kopema biso tina mosusu te po ete tomipesi nsima ya yo tata molimo santo. Biso mpe tolapa ndai soki kokufa malamu tokufa me tokotika mpe te. Lokolo Yesu na ekolusu na pasi na yo makila etangi pasi ya basente ekoki ya mpube na moto me olobi tata limbisa bango pamba te bayebi maye basali te. Yango wana papa limbisa ba oyo nyonso bazali kotuka bino. Ezala ba oyo tozali na kati ya lingomba, ezala ba oyo bazali ebanda ya lingomba
limbisa papa amba te bazali koyeba te ndenge bango bakosala Du Joseph. kolimbisa tokontinue kurse na biso biso oyoyo olobaka na nzoto ya papa yangenda yango kozali kotalela ozali moïse oyo ayebisaka bana israeli na nzela okobisa biso ekosi tokoki papa te yo oyebisi biso tongo etali ako wana papa biso bana na yo ya kopesa yo mapoko na babondeli maboko papa te tokomeli yo fleur po ete ekimbisa yo papa kozonga nsima te biso bana na yo tozali nsima na yo avant si tokokoma na suka Est-ce que tu veux me les utiliser? Ceux-là, les... Si, elle a dit. Monita. On va défaire les papillons des fois. Je sais comment c'est. tozalaki na yango okombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo senyeto okolaopela bakafulu basilikisa bana. Par contre, n'oublie pas de bien défaire le papillon. Moi, je sais pas comment ça va être facile. Je suis toujours c'est bon. Où est l'élastique? Mama peno ngomba telikula kiti maina. Je me souviens, mon père disait mieux vaut être tête en l'air que trop. Monsieur Jupkins, ça, mais il y a monsieur Jupkins, mais oui, il n'y a pas de pub. Jamais de pub. Jamais de pub. Oui, mais sauf qu'il n'y a pas. Oui, je sais, mais parce que Imbangisme oye! comme ça, papa filme sur YouTube. Imbangisme oye! Il n'y aura jamais de pub. On va nous demander dimanche prochain. Dis un peu des pubs. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Wa mama oye! Wa mama oye! Wa mama oye! Mama mwilu oye! Mama mwilu oye! Mama mwilu oye! Non, je crois que tu parles du couloir. Le 27 avril oye! Le 27 avril oye! Le 27 avril oye!
Kimba Mchangani oye. Venez chercher la nourriture. Papa Simon Kimba Mchangani oye. Avec la goutte. Non. Papa Simon Kimba Mchangani oye. Oyo ngambo te tomemise kutolobi ke yani kaka yani kakwale go ngambo te kasi yango eza komona te oyo balingi kri wana te yango te bazaki kotomboka oyo bazali kotomboka na kri wana likati ya libongo bazali Papa, biso tolobaka yango oyo alingi na ye kobima te ete tata Simon Kimba Mchangani ye nde nzambe molimo santo azwa singa akende komikiembika je te dis d'ailleurs Tu peux me dire des trucs, hein? Mais c'est beau ça. Wana kosukisa kosimba kumeka yanikele kamba mama oye mama mwilo oye le 27 avril oye merci wana kosukisa maso oyo euti koleka awa ndenge tosengeli yango biso bamama toleli ya solo na mokili mobimba soki mama aleli oyo soki ondimeli komela ya mama te elakisi ete ozali lokola makasi
Tu arrêtes, j'ai dit. Tu arrêtes de manger ça. Ça se mange pas, maman. Vous allez qui vangiste, vous allez qui vangiste. Viens. Passe, vous allez la montrer. Kaka ba maman, patata. Kolele yo kolele ba biso. Bien. Kasi. Ne mange pas. Soki mambaka ka alili. Moto nyonso ayoki mama. Eza boye te. Donc ba mama ndenge bosengeli yango. Bosengeli mokili mobimba. Na bino moko ba mama, batata, bana. Tobelaka mingi bana mibali. Pamba te bango nde bakasi. Yango sikoka saisai aza affecté kuna loko ya mokili mobimba. Bamoni yo. Yango solo lelo ezali le 28 avril en 2024 oyo biso bamama ya mokili mobimba oyo toyi kokoma na kokamba lelo nde tobongisaki carnaval toyebi ete na carnaval na suka nde liloba ekozalaka ekata molimo sana ngai sikoyo nazali momotindami na ye alobi papa Mbenz yo conseiller kende korepresente bino mpe bamama bolobaka ntango nyonso okenga nakoma molobeli na bino ezala batata biso nyonso ozala te nga naso molobeli eza moye te ye atindi ngai kende koyoka ngai nayoki ntango nayoki nake nakomisa soki nakomisi ye nde akobongisa na ndenge na ye ngai mpe ntango nakokende ntango nakokomisa nakoyebisa kantuka papa yokela bana mala baleli namoni bamisi bamama baponi na bango te baleli na bango moko kolo yesu ntango bamama balelaka alobaka nini réponse ningapesa bomilela bino moko na bana na bino kolo yesu yo olobaka na bamama ntango babandaki kolela ye alobaki ngai te bamama nkolo papa kumwambanza tango wana oyaki nano yo moko bamama bazali kolela yo tango babaki yo na ekolozo yo olobi bamama ya Yerusalemi bolela ngai te kasi bomilela bino moko na bana na bino toyoki esika wana yango kaka nde ntango nyonso lelo oyo ezali kobiloba mai te papa Simoki ndango mokiangani amitié ye moko na esika ya tata Molimo Santu eza mpo eza bongo te Nina kosa bongo te, nina kosa bongo. Amitié bongo.
Evangelisme, oye. Toza koloba na kati na lingomba ete na tina ya kozanga koyeba bongo nini toza kobunga eza boye te kolo ayebisa bango babaye kolimisa wana sukasuka bazaka bado na ye eza boye te esika wana nde papa yengenda alobaki ete akotika biso na nzela te toyebi likambo wana tia kokomisa biso wapi. Hey, it's Justine, and today we are checking out Remarkable 2, the ultimate note-taking toolkit. Goodness. Kasi na nzemba koriki aye kolubete oya kozanga kokota nini kozoba na ye moko mpona nini alandi mateyi oya mabe ya baninga oyo bakoti na bakorale nyonso ya tata Simoni bango eza boye te papa mabana papa dalungana yangani abana koloba tango yesiki walongwa ngangu aza koteya yo na liloba ya lingomba ya tata Molimo Santu oyo azali moteyi monene na kati na lingomba kasi azali koteya yo bateyi oyo ezali koderute na mpepo ya tata Molimo Santu oyo ye atangilaki biso azongisilaki biso lobi le 27 avril dans 2024 tolandaki tolandaki ntango wana abali koteya ezala kutuku ebanda 1921 motu wana tata wana to mama wana azalaki soki abandi koteya yo mateyi oyo ezali ete ezali kokende moke ya kotengama na likakatata Molimo Santu tika ye eza boye te bango wana nde ezali kobungisa biso batondani na kati na bakorani na bamouvement bisika nyonso ndenge nalobeli yango baza mosupe baza bapaster na grand paster eza bongo te oyo ndenge wana bango nde balingaka ntango toza kolela bamama baza kolela bango baza koseka yango wana tata Molimo Santu alobaki ete fini la récréation tatango wana soki okoyina yo ozala yoki ndenge oya koyemba banzembo tata nzambi kuzulu mono ya kusanja mono kutupe grand pasteur ya kala papa wala repose tata Molimo Santu nini ikuzaiko batuka ikuzaiko ko yango salani na ngai na makambo nyonso oyo ebandi awa oyo ndenge naza kokende malembe reponse mobimba naza kopesa na mayele oyo tata Molimo Santu apesi ngai na ndenge tosengeli mpe kolela nyonso lela malembe reponse nde naza kopesa kasi na pasi nyonso oyo tokoyembaka nzembo bankaka basambiyaka okongwa tata Nzambe bafokolela bayebi tata Molimo Santu
Ya Congo. Sambi na Congo tata. Imulamazo. Mwana. Imulamazo. Babanji. Olimbo santu bayebiyete. Kasi bayebi nini te? Tata molimo mosantu. Aele kofanda kati na biso. Libela na libela. Kombo la ye nani lelo? J'ai menti, ma bande qui m'a parti avec la Kim. Le Chanel. Banana, la collègue n'a pas eu de ça. Tiki oye. Oh yebani o nzembo ane yebani so ba fitiste wa yoki akokaka batika kango to yoki bino to lagi bino to zongo ndongo nga to kokota nda kwa Nzambe likambo nyonso ekangami esika wana yemoko kolo Yesu alobaki yango ke makambo nyonso wana ekoyebana na mpasi ndenge koya ndenge nini tokobondela ndenge nini kosilela maso na 4e génération eza boyote siko 4e génération ekokoma ntango nini esi eya ndabonzo esi eya yango emonanaka ete na baoyo bazwaka bayambo likambo oyo ya tata Nzambe yango nde biso bakimbanisi tozolaka un peu distrait. C'est vrai papa Zako auti kokoma buku. Amenez l'ambiance WWE à la maison avec les véhicules WWE disponibles chez Smith Toys. Mena buku wana mama ya likambo yeba eske tata molimo santo esi aya tonana yede biso toyebili ndenge nini aye kotanga likambo yango ndenge nini ebandelaka na mokanda na tata Nzambe kolo Yesu alobi te awa boyebi ngai te bino bato nabotami na bino kasi boyebi te ngai te bososoli ngai te esuite ngai ezalaka nini ya kolongola bino bahistorien kotala likambo yango ntango nini kolo Yesu mpandaka wana alongolaki yango ekendaka wapi ebe kokweyila nanu kuna na Angola evangelisme oye tata Nzambe akokweyilaka esika nano oyo desordre ezali soki akoni wana po ete abulisa eza boye te ntango atalaki mbwalangani nyonso ezalaki na Angola kuna na mama Kimpavita. Mama Kimpavita bandaki kolinga te ete banzambe oyo ya bapaya
efanda kunana Angola. Sibanzambe bapaya. Ngoba na doctrine na baba. So kana bibi sobe otumuntu zana doctrine na biso. Bonkoko baba sakolo ke bonkoko na biso. Yango apalinga zakolo batu kukelela. Kulumbi ibili kambonde yangwana. Awa sikoyo banzambe bapaya bayaki nanu kokosa bandekotango wana na mungwa tango wana bango bayebaka mungwa ate bakokuna sizaboyote omeka nanu balongobaga mumambomaboyi omeka yacheno bapesi matamu bachemu elengien Satana akotagana nyoka ayaki kotante mama Eve na nini mbuma yana bakoko kuna na kulumbi bakosa magate 1706 baye kotunga mama kipavita kasi mama kipavita alobite bino bande kuna ngai likambo oyo bosali ngai boye bososoli nanu te olie botala nanu oyo aza ndeko na biso fanani toboma batali makambo nyonso ya malamu oyo mama kipavita asali bango banda kala bakosali yango Angola mute. Mama. Alobili kambogo kulambela mungu sika na Kongo bangu. Kongo bangu mebolo baka kombo ya Kimbangu. Natangu wana bakuku bakikupa Kimbangu. Ayiba kiteke wana Nzambe wana Molimo Monsanto. Nikambo pole ya mama kipavita balira lobaki nikambo wana bande kona ye asakata bande kona ye awo bolina basi boyela bino passe ene magana liwa pe ekoya basi wana mama na nikambo botenga olivis Olimi sikaka ndemu tusala kama kambo nyonso atakanda yango te nini mekaka opesa motu frère te nini te osengi kaka pardon esili na yango eza boye te biso amisusu tokolobaka te tini bwa kaka bonda kolimisa tozali te yo mondimi Ba misusu ndio wale ndio tena miso papa. Papa na kulimisa yete. Nikamwana ya ngone kokweya awa na mkamba. Maso wana bangope bayelaki biso mukana batanzambe bayebaki nyonso. Yabo awa na communauté yeko mona naike basi mokibangu baeko découvrir yeke azaliawa na 1885 nde aiko yebata azaliawa bayebi kama bien ndeboso na batu ele koka basepelaka na yango eke tata Molimo Monsanto papa Simon Kimbangu akotaki na lingomba na bango pe akomaki motei na lingomba tata ya protestant ti lelo bakosepela kana likambo bango balobaka na kimanianga bolimo mna beto kaka wewe tumekubaliana nini ngonianga bawo eve ya tata Simon Kimbangu ya bao ba misioni donc désolé les songa vo et salut tata Simon Kimbangu
qui a bao bisi mission baba fuidi mboma yoyo kanti kyongoloko pio koloko kamjio koloko ansibo kwa kusafi fina batata manana nga ipo na kwa kanti salve kia mvano vimba kia mvano kia ntimbisa tata Simoni Kimbangu kuna vyoka kwa vyoka simbisa kwa mansimbisa waisa mvimba kucha kivuila ibuna kivele diene ya botama ya papa Simon Kimbangu awa na Nkamba na le 12 septembre 1887 nyonso wana batata bapapa babalakisi biso yango tolobaka eke maloba nyonso wana ezali na bakasete ya papa liangenda ndenge babandaki koteya biso toyokani na esika wana yango tozala sur eke tata mwanda mbelela azali na biso eza boye te ndenge ayekokangama na le 12 septembre 1921 awa kasi kuna na Lubumbashi katunaki kocheze molimo ezali kosala. Tout se joue là. Oh mon Dieu. Mathieu. Zoto ezali akokangama molimo ezali kosala eza boye te yango na nzembo na biso ya libondeli ya lesisa pito koyembaka eteni moko ezali wana te mundu ukanaka nzambi mutu nzoto kangami kasi molimo ezali ya kokangama ezali nde kosala ndenge atikaki mosala na mama mwinu oyo lelo oyo tozali kokumisa mama mwilu kasi liloba papa Simon Kimbangu atikaka na mama mwilu lobi papa alobaki kokangama ya papa Simon Kimbangu ake na mbanza ngungu po batinda ye na Lubumbashi kuna na mbanza ngungu papa Simon Kimbangu alobiki nakoki kokende te soki namoni mwasi na ngai te na bana na ngai mibale papa de alunga na papa de yenda pamba te papa kisolokeleleri azalaki ntango nyonso na papa Simon Kimbangu bakangi ye elongo na papa Simon Kimbangu akomi na mbanza ngungu papa Simon Kimbangu ayebisi papa kisolokeleli yo bazotinda yo na boma kasi kobanga te nakozala na yo kozala na yo likambo liboso bakomema kuno yo kuna ntango ozokomba kaka bakoyebisa yo ete ngai nazali tata na yo te moboti nazala tata na mobokoli kasi yebaka ete ngai nazala tata na yo moboti ata batortire yo ndenge nini yo lobaka nazala tata na nga moboti owangana te na makambo nyonso oyo nga namoni oyo ngai nasali oyo omoni kowangana te yango question liboso bapozaka papa kisololeka bakangi ye bana eske yo tata na yo mpenza Kimbangu abi tata na nga mpenza Kimbangu oh no yo tata na yo na mama baza bakasaye yango ti lelo oyo bandeko na biso bakasaye ntango bamoni kaka yake lwezi unape kongwa lwezi la papa Simon Kimbangu akuta awa ezali yote ajuka likambo bakasaye bakanga makaka kawana est-ce que bon d'accord est-ce que miracle nyonso wana oyo tata na yo soi-disant bandaki kosala est-ce que eza mpenza miracle ya nzambe ou bien aza na mwa magie te eza miracle ya nzambe est-ce que yo monaki mpenza tata na yo mpenza asokisi moto oui est-ce que yo oyebi mpenza kufa na moto alali pongi malgré baza seta mena nayebi très bien
batilie na bomo. Mama mwiru bakomi buna bafasimuki mbangwa yipsi mama mwiru batela malamu bana oyo mibale ozana ya bango na kisolokele mpe kobosa na ye te na mabonde lingomba mpe kotika te kolakisa ete kobanga te ntango bato bazali kolia osambelaka mpo na bango osambelaka mpo na bango kasi mama likambo nayebisi na mokili mobimba eyebani ete basi ya banganga nzambe bakolongaka te kangai esi opesi nga assurance malgré ondimaki yo moto obetaki ngonga liboso eske opesi nga assurance te okobebisa te simoni nakobebisa te abamoye eske biso biso bamama elelo okobebisa. Demain matin, c'est la garderie. Vous allez manger au... Batata, vous avez vu ça, Vous allez manger au cantine. Il se batata, vous avez vu ça, vous avez vu ça, La maman est il le papa pour malheur papa dans la kuntima. Alobi alobaka soki bamama ya mokili bakosala nini bamama oyebi te bamama ya mokili batongaka te kasi bamama oyo ye bakosala nini. Merci papa. Ya mibale papa simoki mbango ayekoloba na mama mwilu ete ekoloba makete bamama bakotongaka moka te kasi yo mama mwilu ngai nalingi ete ozala exemplaire osangisa bamama otonga moka. Est-ce que ta fête ya lelo oyo ya le 27 avril ndenge ezalaki na 1959 mama mwilu alongi te alongaki te na makambo mibale wana à le 27 avril 1959 yango ndenge tolobaka ngo ntango nyonso eke na le 12 avril wana na 1959 bamama bango nyonso misato bazalaka mama kulutu mama Fuma Mbanza na mama Fuma Longo. Mama Mwilu ateyaka na ye bamama nyonso na bato nyonso kasi na suka aye kosilisa na bamama nyonso bango misato ayebisi bango ete ngai mpe nalingi bino bamama bolonga ndenge ngai nalongi parce que mibali na bino bango nyonso misato baza na mokumba makasi mamwili alobaki te esika wana po mibali na bino ndenge bakotamusa ngai natambusi nini kasi na bato mayele naya banzoba ayokeli ngai kasi na ntango oyo ya mibali na bino bato mayele makasi oyo basindi biki bayebi biki bakomonana na ntango wana nde bino bamama kokozala makasi wana kosunga batata eza boye ala bamama bateyi biso te wana toujours na biso bamama
toujours na biso ba mama. Yango pe biso ba tata. Pate boye biso biso. Ba biso ni ba mama. Ba mama, il y a ba mama conseillère. Bosungaka libali na bino. Eza bolete. Ce qui m'a donné de maman d'actionner moi là. Et conseiller biso nyos. Donc tu vas la paix ba conseiller ba tata aux relations là. Eza bolete. Papa ça il va lui aux noko kasi maman fait sunga ile fois bate ya bayo. Asunga ah. On a une notion qui continue donc on y va maman. Ça qui continue wana ezali kaka maman mulu. Mais le corps là-bas na yokio merci. Le 12 avril 1959 Mama Mwilu apesi musala na papa Mfumalongo, papa yangenda kuntima. Asimizie voilà lulendo musala nayo yangoe. Papa kisolokele. Papa ya lungana. Alobite kubanga te biso tukopesa yo maboko. Na ngengi batamisi musala na bango. Nyonso wana eza kokende kaka pana nini makambo nyonso oyo eza komonana wana kobundisa kaka tata molimo mosantu papa batambulisi biso a partir ya inauguration ya temple oyo toza nango ya Nkamba nde papa Mfumalongo papa Liangenda Kuntima alobaka ete sika ngonga ekoki pote tozongisa tata na esika na ye. Inauguration temple le 6 avril 1981 et en 1982 et papa Liangenda alobi centre d'accueil était tango ekoki poete tozongisa tata na esika na ye. Esika na ye sikoyo kolakisa ete tokomona ye na nzoto. Ah, sikoyo koyima yaki. Tata simu kipangu kakuzonga. Koyima wana sikoyo yango papa Mfumalongo atunaka. Eske kondimla karuga kuzonga ni papa to kondimla kala kuzonga ndoto. Esika wana ayembisaka nzembo. Yaibiteje mabe ya soko yeba. Atasimu. Atasimu wasamuna sikabutuka engwe. Ilumukika kwiza mafwa mafuluka engwe. Etata simu kwiza ke kwiza. Haleluya engwe andi ukwiza tutala. Papa simu kwiza ke kwiza. Haleluya engwe andi ukwiza. Ilumukika kwiza mafwa mafuluka engweyani ukwiza tutalanga. Ilumukika kwiza zikopwa zemana engweyani
papa sivo kwiza ke kwiza haleluya engwela ni ukwiza tuta ye papa sivo kwiza ke kwiza haleluya engwela ni ukwiza tuta ye papa sivo kwiza ke Naibike tozali kowela tango fonda kwa nzambe za kozela biso kasi bokolimisa po telemake oyo ndenge tosengelaki kolela nyonso wana yango nga nazongisi makanisi ya solo nyonso tozilaka mopa ya batata surtout mingi na papa Fumondongo papa yengenda kuntima ya des fois biso nyonso bana tozali bana aza koteya biso me ngai mingi abandaki kokangaka mingi surtout ntango ezalaki ke na bojeunesse azalaki mingi prisonnier na mboka na nkama ntango wana mboka mpenza mpona kende na vacances kutu fona kendeka na mboka mosusu yango nakendaka vacances ya liboso na 1968 wana place mama kwaki ali abalelaka na nkondo kiuno baninga baza kosekanga baninga bakendeke bavacances na ville yo na bamboka papa Fumondongo so bamoninga kaka banda kolinga mingi te na fanda Kinshasa. Qu'est-ce que tu es venu faire? Papa, peut-être dans ses affaires, bon, écoute, tu as 3 jours, 4 jours à Kinshasa, le reste, tu rentres en Kamba. Ntango wana nde abandi kolakisanga kote ya ngai nga naza koyoka ngai mpe naza kokoma ayo mokolo mosusu ayebisi ngai ke mbenza c'est vrai ke okoyoka motema pasi kasi toza na banzoto tokokende ntango wana soki sekei makambo ebele yo ntango oza koyoka ngo okaka oloba
kaka mosusu komona pele kolia lebina ya pasi mpona kobimisa yango kasi me ikamata ta nzambe malamu kutu obimisa ke obomba yango aitsakana na terme ya kikongo ete kuna tangu inafutikana bungapo asivo ugaisa diambudi itingo lubalini papa pastor Merci nzambe nanga kopesa biso maloba faut kala bungapo faut kala kibakala c'est-à-dire faut ozala na courage mpona kobimisa likambo wana donc ozala na bobangi te me zala mpenza mobali oyo abangaka te lokola soda bimisa komisinga soda me papa na mokanda ya tata nzambe bayebisi biso ke yo nzambe ozali d'abord nzambe ya bambolombolo ozali nzambe ya bambolombolo meme bitumba ntango eyaka bitumba yo moko moto otiaka yango bitumba mosusu ezali mpona koteya biso ntango tozali koyoka te oke komemela biso shikoti alors shikoti wana ya tobandi kobata tuwilane toyokane yango yokulimisa ngato sokenani mama lembe pote tokoma na likambo wana otosebe toyokania kasi lokoni tobandaki komona a partir ya 1981 wana likambo mosusu ozalaki te biso bato balingomba tosali likambo mosusu na nko na ndenge nini ke toyebi ekite bapapa bapekisi kasi tosali kaka wana komi nko te ntango ya kososola bapapa basili ndenge tosenga bolimisi ntango ya kosenga bolimisi surtout papa mfuma ndongo papa kisolokele papa lialunga na bango bafani na bamfuma ndongo oyo bagala likambo oyo po ete nandima toyamba bolimisi na bino iko kaka tata ngomba ekosala manso toluki bandoyi oyo baza na nkombo ya papa Simon Kimbangu bazali na kati na ndenge moto bazali te ebele bakolakisa oyo ye te bakolakisa oyo ye te na ntango wana donc ebandaki a partir ya 1981 na ntango wana papa Simon Kimbangu ngani mingi abandaki kozala kuna na Kasai ndenge alobaki lobi ndenge arataki na Italie papa batie na maboko ya M. Angelo na patron na ye M. Mendes oyo babandaki na Kinshasa bayibi ye malamu na papa kifunga oyo azuteki bayibi malamu ye sikoyo na mosala nde baafektaka papa Simon Kimbangu Kyangani kuna na Kasai kosomba barorofia mais papa oyo bayebisi na M. Angelo yebisa M. Mendes toza na posa ya papa M. Mendes akosala tout azwi petit porteur ekokozwa papa Simon Kimbangu Kyangani aye na Kinshasa ya des fois kamini eza te papa bazali awa papa Simon Kimbangu Kyangani ifo azwa kamina bakomersa mpona kokoma awa kamina bakomersa yango mpe kokomisa ye awa na nkamba te azwi kamio oyo ezokende na nzela ya tatu bake kokitisela ye ndaki ya tatu kuna akotambola na makolo aye awa na nkambo wana likambo te ntango akoya awa biso tokoyeba te okandaka bapapa balibeli tata aye tokobosanaka likambo wana te biso tobandaki kosala po biso bayana tozali wana
Si awa ba makeke. Tu peux me dire des trucs, hein? Mais c'est beau ça. Oui. Après toi. Tu connais moi qui? Oh tata, itu tala, kutumbuka kukusia bimi. Na bubu na ye mingi utawazola tata bubu. Yakabesile na tele. Ah, c'est ça qu'on se sur la télé quand on voit ce qui ndengeni ezali kokendele. Likamba ngope isili. Otangu wana tuzomona ngake zobenga ye cirrhose. Papa mutute, papa cirrhose kutute cirrhose. Wana ngamote. Na 1989 wali kufanda kumsima kama na bango nyonso. Dans le 17 mars 1990, dans le 17 mars, Papa Kulotu, Yohanaki, Misobana, Tozokotana. Je me dis, surtout même, la journée, le 2 décembre 1985, vous voyez ça dans la dernière de vos délégations, Yokolobati. Yokolobati, yembuta mutu ya suka tangu akokende bongonde okobimisa maso tangu papa Fumambanza na le 28 septembre 1985 kana wasalaka kisira na kikulukuta de makambo ibandaka tangu wa ningai baibisingake na bomba kaka makambo nyonso ti papa Fumambanza akusukisa bongo itete lioko ikatule mwanzi nazalaki na mokumba makasi kasi na 85 wana balobinga etebo sikoyo examen mosusu tokopesa yo mbenza bala mwasi La 89, d'ailleurs, on rappelle, il y a un Uganda. Ah, on a Salaki Molende, dans le 24 août 1900, nous avons payé la coupe samikano, la coquille simikano d'Angalios. Mais avant, la coupe samikano d'Angalios, on a 89, et nous avons payé pardon. Batalipe maman motema. Na ndenge nini papa batali mama motema bata braza fo ba yebalika mwana la mutu na kosala mariage le 24 août 1991 wana na le 18 août wana papa Fondongo abelinga na telefone yaka na centre aho. Ok. On est allé à 23 heures. Dans le coup de téléphone, il y a une photo. Quand on m'a dit sur lequel la lobby, avant la course à Yambongo. Avant la course à Yambongo. Il y a un tinding à la Yebisayo. Kende na Nkamba. Oza Bangombe. Oya Bango. Ezakuna na Zumbu. Okende koteka na Braza, azaka na posa ya mbongo ya France fa. Okende koteka na Braza, mbongo wana pwete oya popesa pa ilala on peut savoir titre de séjour na yo. À vos ordres, papa. Moteme tie moi. Contrat de travail yanga. Nakende nkaba, naza Bangombe, nakende na Zumbu, nasala ba formalité ya d'État, ba vétérinaire, nakende na nzela na mwozi na Bangombe nanga. Va déterminer bien avec 15 bêtes tu vends et que nous avons de l'argent. Mais quittant sa loyer, il faut rappeler. Ce qu'on a, tu nous à vos ordres, merci. Le Tilio, vous allez gagner papa qui le Tilio avant que les autres, que les nanji, les sika, chancer la loi Zali, au sein de la
bakomi kuna mama taye bango oyo nini mama tala likambo bongo biso mariage de 24 osali kolokoli kuna na Brazzaville yo kaka papa atinena oisa famille nyonso baya likokolinga famille ya mama balobi elobi nzambe tika ete esalama bango moko bayebi ndenge nini bakobongisa bon nazongi papa fumandongo ata kozelanga na centre ke nazo kozela réponse aux familles ya mama bakopesana baza d'accord bon kende kolala lobi na tongotongo simba nzela ya nkamba bon tongo wana bazolala na gomi papa kisonekele baye na centre tonabenga papa bomba babengi na foni expliquer papa ta programme ndenge ezali boye bafuma mbanza lobi bon d'accord ekosalama kasi nga nalobi boye yo osi omesani trafiki wana ya nzela ya Brazzaville yo koya awa te pesa kaka mitindo na noko mokolo ye akenozwa bangombe nazopesa ye motuka akenozwa bangombe na zungu asala baformalite nyonso wana comme ça bamongoka te na nzela rose comme ça yo okati à partir ya beach ya Kinshasa okende kosala bacommission soki osali bacommission bongo nde bango ya kokuta kaka bapesi bangombe baversele yo mbongo po ete bongo ozonga Kinshasa na motema nazokalikile merci papa nango sikoyo nyonso wana nazokalikile vendredi oyo ezali lendi vendredi na banea na coutume na civil bongo nde na banea na civil na tongo nake na coutume na poko samedi nasala invitation siekenake nakosala ndenge nini na moto bon ake na baba fuma ndongo papa fumbanza ayebisinga baba c'est bon apesinga mai totraverse tozalaka na papa José Masala na pauvre jipe batika biso yakomi na Brazza directement la plateau de 200 bambuta bayambingaye ayebisi bango talikamula yiri boye yango sikoyo nazokende na abattoir po ete nakende kosala commission bambuta balobi ete bon kambo te okoki kokende kasi biso tomoni eke tobandelaka demarche yango lobi natosi bambuta nzoka bango mpe bakendaki kotutisa mito sikoyo oyo likambo te papa apesi biso mbongo toluka bangombe mpe te tokotisa na konzulu bongo wana à travers ya papa colonel nabosani kutu musaka teme oyo azalaka mokongo mpe oyo akufa azalaka mpe na responsabilité ya konzulu kombo ebosani ekoya kaka batutisi mitu balobi oyo papa batandi biso motema te alibo atongo ntango na ye batulinga sikoyo mbongo yango bapapa batindaki yo 1 million de francs CFA yango biso tomoni donc mbongo yango oyo na bango moko bambuta na ye colonel toye na Kinshasa mardi wana totraverse toye kopesa bongo kaka papa mfuma ndongo alobi ekei malamu likambo tata nzambe maintenant tu as le temps de préparer ton mariage. Alors maintenant ayebisingaki ke bosikokende répondre na belle famille eke je suis aujourd'hui mardi wana apesenga papa Jean Kalamvuila
Comme on a comme ma belle famille, on dit que mon nom, la loquette. Alors bien, bon, tout d'abord, parce que nous sommes bassavants qui te recrutent pour la maman bassavant et amour. Ouais. Maman, je vais solo. Tikai gosomba tangu wana basaba kitoko kutokezo za braza savon tatum o la tuni basavon o yehuda kwa la braza. Donc ok, aujourd'hui mission accomplie, c'est accompli. Maman elle dit oyo papa batali ngai motema ngai kaka dono tangu na zongi na centre na epsi papa kesi na kuti na belle famille makambo nyonso saya kitoko soko basiko baza asirege mariage ezali obefu mwandongo asekisinga benza ya moto yoka kala ba histoire ezalaka ba histoire te tata na yo aza na mpasi kuna mpe mwasi nazo koprepare mariage sur opesa priorité mpo ya nani epai ya tata aza na mpasi mbongo nyonso koprepare tira napesa kaka baya tata mpo te tata abiyika et ekokakisa voit que vraiment que c'est la famille qui maniste. Donc nyonso wana eza koleka ntango bapapa balobaki na ngai ke fona azala ya kobala fona azala na mama na ndako mpo azala mama conseillere. yango biso bacélibataire ya batata surtout so bamini atako to bamoyo eza te fotobala po tozalaka na baconseillere ezamoyo te. Alors, le 17 mars, yewana papa kunuto atiki biso. Ngaina motema na zala kina mambo momo mukuizaka kama makambo wizo yakaka. Le 25 mars, anononde wana papa mfumwalongo papa ngenda kontima. Asalisi biso nyonso bana. Solo ndenge tolobeli yango makambo mosusu fo tolobelaka yango ndenge ezalelaki mibali na biso mpe balingaki kiti bakota mpo bango mpe baza bana kasi papa liangenda kabokiti alakisa alobi te oyo ça concerne nos enfants biologiques bino babokilo bolimbisa ngai solo batako ezalaka kasi alobi na biso wana bautiki ndongo na babafuma bana alobi eke banda lelo bokonzi nanga esili banso napesi na papa mfumwa mbanza ona nokobimisa bandeko nanga nyonso baza kolandanga ezalaki ndenge wana ayaki koloba na ngaka yo mbenza ndenge tolobanaki kubouge lisusu te kubouge lisusu te zalaka na awo oyebi manso oyo nga nangela nasikilisaki yo merci papa mantaka maku ngabu nga nazokolanda kaka nayebi te bon papa fumalonga ye wana kena akei sikoyo mokolo oyo ezali te le 2 juillet kaka na lona nde wana oyo ezalaka ete bapapa fo bakenda mamaki nzembo
abafuma mbanza alugete yombenza yomuntu kokembe ngai natikali kozela papa mfuma ndongo azuya apo ale désirwa saipsingaki koloba na mutu teke papa mfuma ndongo azali koya opale ngenda azali koya nana tikali kozela aipsinga yokende kasi koloba tana bandeko na yo koloba te eke papa mfuma ndongo opale ngenda azali koya solo tokendaka mayima monanaka na nzela ya makasi tongape baaksida kasi nga nalandi kaka papa ndenge ayebisa kaka et surtout ke ayebisi ngai ke bon yo okokende na jeep te okende nzela moko na bamusicien na kami moko oyo ezalaka projet mpioka bamusicien batekaka mabaku mituka na biso ekendeka bato mosusu te ndenge nini boya nzambi tene ekutelenga bato bamtako utikinshasa tokutelenga banjango batali condition nakendenaka papa biso toza na bis la jeep yo kota la jeep gara sa motema nga fona landa kaka papa oyo ayebisi ngai surtout likambo monene ayebisi nga ke ngai natikali kozela po bana kobeleka nusu papa joseph ngai natikali kozela papa joseph tokei wana papa mfuma ndongo aussi a voyagé ake Suisse ti tosali makambo nyonso les 5 aye toye kozonga me na motema nga nazokanisa likambo nini oyo les 5 toye kozonga ntango les 5 wana tozongi napesi compte randi makambo nyonso ndenge tokendelaki abafuma mbanza ayebisi nga kaka merci ndenge ayebisaki yo ngai nazokozela papa mfuma ndongo azozela papa joseph baki nano aye te kasi nani akoya kaka le 8 juillet wana makambo ekoyaka te ntango ifweni ngai nazokokanisa kaka kolo yesu apesaki mosala na ye epai ya nani ata molimo mosantu donc yango le 25 mars na 1990 wana papa mfuma ndongo azongisi mosala epai ya papa mfuma mbanza ye kolo yesu donc esengelaki kaka ye kolo yesu apesa mosala na ye epai ya tata molimo mosantu makambo eza ebele bokolimisanga na ke mosika mitema na biso ezokendekaka na aire nini tokokendekaka jambe aire nini tokosilisa kasi ntango nazokokanisa ntango tokutelenge nazapenza molimo santu ye moko afinga babambenza okobanda na tongo ti na butu lelo kiteko ewana eske bapapa bango nyonso misato papa kisolokele na papa leyenda papa ndenge koloba na bango eke kolo yesu aza na biso kasi tokoyebaka ye te kasi mokolo ezali ntango papa kulutu na papa janina bakei likambo kolo yesu papa lialungana ebimaka te ebimi ye moko moto abimisaka yango nowe
lokola bachaka ngai témoin dans le 2 décembre 1985 ntango papa Mfuma Mbanza asalaka accident na Kikulukuta me biso bato lukaya mpe toyala niongo tobitunaka mpona nini croix ya kolo Yesu liali komonana kuna na banthano toyebilika bango te na bato ya kuluzu ye papa Mfuma Mbanza na 1964 aye kosala accident kuna na banthano na Mangima bakila na ya liboso oyo foto tomonaka oyo papa Mfuma Ndongo abengisaka ye akende kozwa biloko ya mosala mpona kotunga nkamba toyebilika bona te ya mibale mpe kaka na Mangima na nani na Kikulukuta na Lukaya kaka kulusu wana emonani mpe kaka pai na bino wana niongo te niongo esikoyo papa Simuki Mbangu Kyangani atie misala na ye na nzeke mbisi kasi yambo ye papa Mfuma Mbanza atika biso atindaka papa Simuki Mbangu Kyangani kuna na mbata kulusu akomaka wana toyebilika momento ye mama mula zoyibake ayebi po aza mutano ayebi makambo nyonso Baba papa donda baza batano bazoyeba kubayeba kai papa Mfuma Mbanza ayebisi ngai polele naza kotinda yo kati bezaya uzaya na bono salikyo pe tata zaya uzaya na bo salikyo ke kya tata galalubi na yebi yo papa Mfuma Mbanza banali kotuna ngai musala oyo tozali kosala ya lingomba oyo tata luli mosala ke soki na yebi ete musala wana ezali ya tata wana ye ngai naza kotala kaka na motema toza kokende kaka moni kaka ndenge tozali kokendele na papa Mfuma Mbanza aza azotinda nga susi te akoki kotinda papa Simuki Mbangu Kyangani esika wana aye kotundanga esikoyebaka eke musala wana ezali ya tate papa nayebi asukini kaka wana elobaki nanga nasa motema na sagesse nanga ayebisaki ngibe nazala mayele kino papa Mfuma Mbanza mukolo wana na le 2 décembre 1999 aisi papa Simuki Mbangu Kyangani ete banda lelo yo komi tata na ngai elingi kolibeta apesi ye pouvoir nyonso eza boye te ngai naza kolanda nanga oyo ekotozenga kobaka ndenge wana papa Mfuma Mbanza moto azalaka témoin papa zinga munganga nayebe papa Simuki Yombo mpe azalaka Papa retourne. Attends, tu vois, il y a un drapeau ici. kino dans le 16 août wana ndenge papa Mfuma Mbanza na 2001 aye kotika biso makambo nyonso ndenge na le 16 janvier na l'année 2001 wana ndenge papa Mfuma Mbanza apesi musala ya nkendolo epai ya papa Simuki Mbangu Kyangani esika alobelaka eki otonga nkendolo soki botongi te mpasi na bino ekosila te à le 16 août wana na lande wana na ndenge elongo ya papa Mfuma Mbanza emonanaki na ndenge na le 26 Je lui ai montré. août wana na 2001 nga na kanga mongeka na esika wana mpa bandeko na ngai ke
alafu muganga tekulimusanga eyo akoyinge banya kusala musala kotoba yerusalemu endukatika gano yakwe eza penza très spirituel ndenge bandakila de douze sekanef karemise ereprise apapakayela na mamamani asimsakale nini walendo tango nyonso wana ezalaki na babantu malongo papa dangena emomamaki esika mosusu te kaka onaka babantu mabanga azalaki na ye mokengeli eza peye komandema nyonso na papa yangenda motima nyonso naza koloba maoti kokenda pulumuna volumhelele so yebisina na bimisa bakasete papa yangenda alobelaki makambo nyonso nakobimisa yango eza peye à partir du 25 mars 1992, voilà, et comme il y a ma boque, il n'y a pas fait dialogue. Et là, pour l'été, vous pouvez gagner dans le bac. D'accord, vous avez visualisé au sol, bah, alors il a visualisé, là, il se soutient dans la gueule. Vous t'avez dit, dans les 12 avril 1959, on a terminé le monde. Nani papa dia longa na ba mama bango nyonso misato oyo bazalaka bana bamama babandaki koyeba te likambo nini oza koleka wana mais mama mwe papa dia longana papa dia ngena bayebaki likambo nini oza koleka wana ndenge ekambamaki na papa dia longana bandala le 25 mars 1992 et le 2 décembre 1999, le papa de Alungana a appelé par le papa Simon Kimbangu qui a envoyé. Et là, c'est le fils. Donc, les Kambowana, Yango Bisuba Bilimi, Solo Bagatani, Nyonso, le papa Simon Kimbangu. Bati. Maman, il osait psinga yi. C'est un épisode d'une volume. Oh. On a 9. Et papa de Alungana a appelé par le papa Simon Kimbangu qui a envoyé. Donc, les Kambowana, Yango Bisuba Bilimi, Solo Bagatani, Nyonso, le papa Simon Kimbangu. Bati Kaye, never Chuku. Je m'arrête de faire ça, je crois. Attends, tu peux quitter, je vais voir si la forme est bien.
oyo bakukulingayo oyo babadela biya asenga kiyo mwana mama yesu wausitu sana fina bawo ndani bakukuwa seria shule wandavela Devia longo ya lungina. Bambangi tusimbana Mona sareki Luzele lwambangi tutalanga Lequel est solide? Tusundisa Devia longo ya lungila Papa nalinga sona omeka ebampangi tusimba na lobandeko tosimba na misala oyo tosala kaka bolingo ya mokeli yende akolongisa biso epi de couple ya suka molimo mosantu akokela bisika nyonso longa kaka tokolonga na mobikisi evangelismo ye litei na biso ya sokate ya wana manso yo tosengi toyokania soki totali maloba ya papa simo kibango kiagani ya mama na bolingo oyo mama mwilu oyo atikalaki kotinda biso avant wana ye na le 25 avril 1950 bolingo wana biso ya mama yango nde batamboli mosala solo mpona nini C'est bon? Non. lobi Tu dois fermer les yeux en 5. azongisaki biso na bide eza boye te oyo mpona nini yikiyiki oyo ekoti na ngomba ye papa azali komona na ye te aza komona likorodo na fulu toyokani na esika wana tobimisa lisusu makanisi te reponse nyonso ya tata molimo santo papa simon kibango kiagani lobi elakisi ete mibeko yango nde ekolongisa biso kuna baza kokunda kuna basali ndenge nini akei mingi papa na bareseau sociaux eza boye te oyo eza kobima na bareseau sociaux yango nde epesi mobulu makasi na kati ya lingomba eza boye te yango papa atei biso na matei lobi suka ya likambo mama oyo asusi na lingala otoyoka malamu okikongo tososolaka mpenza mingi te Bambangi tusimbana Mona salweki Luzolo lwambangi tutalanga Katusufundisa Ebandeko tosimbana na musala oyo bolingo ya mokeli nde totalaka kwete alongisa biso Devia longo ya lungila mwaonzono sunda kaka susundenza monambuluzi molimo mosantu
motu akokela bipai biso. Longa kaka tokolonga elongo na mobikisi. Isonyo tolani malamu, hein? Donc, clôture ya matei na bisonyo, na ndenge tosenge, na ndenge toloni, nini awa, molimo santu, ye akolongi na biso, azali awa na nkamba. Kasi azali akopanzana na mokili mobimba. Etango tokoya kotala kaye, tokoya kotala kaye awa na nkamba. Yango nde papa lobi alobaki likabuka bakambanzi babandaki kotuna na mete kuna nde elikya nyonso bamisilima. E na Rome kuna bandeko na biso katolike kuna lilikya. E biso tata molimo santu elikya na biso wakie na nkamba. Tosilisi bokomba tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Okolimisa nga nate musika kolimisa ngai. Onenene. Yambo totonda malendisi ya nkolo tolobi boye. Biso nyonso oyo toye na biloko oyo tokobonzela nzambe na biso toyebi ndenge tosalaka tokende oteka. Je me souviens, mon père me disait, mieux vaut être tête en l'air. Ah, bandeko na biso oyo bokoyoka awa bango